Ogisi aza maman na flatter. Botala démonstration. À quel poto maman comme combattant. To yobi yo pesa wera banzemu. Yobi yo mto sala wera son. Siko yoko ta BCBG n'époque o wera son on a jibe bazana guerre. Siko yoba na pesa wera ne chose qui traître. Bono ye pa wera na ndenga ku kuzu. Mais façon ba monique wera son le roi de la forêt a ju shainge ngazo produire yé. Moi jalousie et outi à partir shainge. Mabet wera son a sali label. Wera son a conseil ngeno que ce n'était na label ya we ranson azingi abano produit ba musicien donc yo zana nini oye biso mona kongo to lela kasi o ba producteur bazate boy na boy mais est-ce que muta bimi andimi à faire démontrer bande connaît abanda ko ça ba jeune talent azo artiste ba bima abanda ko produire bango we ranson andimi ko sala yango chaine ngazayi la première personne ayaki yemoko officiellement tant bandi opération na en apocalypse. Tant bandi ba répétition na biso intercommunal yemo ayi albiki le roi de la forêt na besoin ngai po fula ngane ofula batunyo nyoso we rasona yoki shenge azande ko na bandi on est bendir en kinte bo poto bike shenge nya uti BCBG et pas JB Piana shenge zela na bi shenge asali de ba 6 ans de pas loin na keswana shenge asali de ba 6 ans de pas loin asaka sur na BCBG et ça loin ça no kesene e betara à MTV. Chaque jeune babeta est pas bendier oui bit ana wavila na MTV chaque ça longwa côté solum tant ko senga nini ce que ça de ranson et puis alobi na ranson ndenge au produit ngai mais na appelle la besoin na yemba na yo ce que tellement ba monique ranson a respecté ma kambu au chat ibc studio bandi bainga ba ebisa ba peut-être septembre 10 kebimi moni complexe na jalousie quand ba benga nit. Oh Bogis, pour Bogis à Sila Kala, Bogis va yébiété. Yeah, na chapeau là tu vois na, oiseau quand tu as fini à ouer ranson. Forme à la télé le roi qui simbiwa ya Zimbabwe. Donc c'est-à-dire aïe baké, yé azana niveau aluka ya ouer raté. Ok n'a pas poto, oubek n'a poto de bonne fraude. Bogis a bêta dans quel sens maison mérité. So comme melambongo par rapport à quoi? Pas bêta aza vérité. Aza hérité, aza habilité, Zomban, aza Serge Mabiala te, aza J3 te, aza Moussika te, aza Melia te. Si ko yeba o mele mbongo par rapport à quoi? Yomo yebisanga penake. Yé a Robert Nzemu nini, Boris Bompe ma akena azara et pas papa Emba. Et pas papa Emba sala le côté. Aye pas JB ni eloko sa na vie na. Moni lelo bato poto botalanga to yeba non ko solo la. Problème est na poto zanini bino bo pesa bango mitu makasi po bolandaka bango ko sila na bango baimba comme ça pas batou boki c'est un garçon raté totalement si papa bato ça va prier pour bakene poto yo ke poto ti lo maboko ne so bonga te saka mundu au moins on te za malédiction fafine yo mo monter malédiction fafine pour muta ça prier pour que poto mais yo comme dia aujourd'hui ça sur une potongo maboko so bonga oti. Oh, soignez ma beau côté. So, c'est une malédiction finale. Donc, famille de Yaïba qui est malédiction. Mais c'est mon gars, Libabé, depuis mon qui est bandé dans la vie à Libabé. Telle forme, n'attends encore là. N'habitez sur la cause sur Martin. Bisous au cola parce que nous avons une bonne éducation. Nous avons une que ce moutana Libandé, peut-être moutamaïe de moutambo. Première fois, moutali Libandé, quand ta vie a boussolé comme nan. Comme il y a un bogis. Il dit bandi c'est les valeurs. Batama bandi. Pardon s'il vous plaît. Bon batama bongo bon batama yedi. Bon quand ça va copa babandi musuté et ya na kati ya vina bilo et bi malwa ba eko beb c'est no copa libandi. Pour mutali bandi fa za mutambongo be fa za kutama yedi. Parce que yo wana libandi. Donc yo bogis bon peu moza libandi ka busoba oyeno lamuki na tongo tellement moi sina gangelio o tena ki finga wera na bangam na pesa banze bu po na so sexy. To ça peut normal. To appelle normal. Bogis yo pesa wera nze bu wapi. Vous n'avez même pas d'identité, mon robin na Weranson a outi bazar makamna yo maka et puis yo wenya koya o utai papa papa imba balata ta ba pole ba football di boso balata ku de papa papa imba ta la santé ya bogis nege pole zambe tolo bate filo ko boy tolo bate zambo yo il y a eu pas beaucoup comme bon na pomade awatoza les moi c'est la vie okuma on est au sommet pomade naturelle awatoza on est
arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade Awatoza, et Salamina Banamboka Congolais, Nabantete Yamboka Congo, Bokeba Naburat. Pour la COVID, ça va mollet, Nipende, Sinapetolo. Sumba, Gam, ya Pomade Awatoza, Massé Yamona Baparti, on y est vimba. Si ma y a 3 mois, on fait résultat. Salut! La pommade est à ça. Moi, ça n'a pas connu qui bocole. La pommade est à ça. Glody Diasiga, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, Kata. Vraiment, il est drôle ce garçon. Chérie, faut suivre. Mais pourquoi tu finis la réunion? Tu ne vaux rien, tu ne fais rien, sors de chez moi. Bima! Je suis ton mec. Yo! Mais pourquoi vous rigolez? N'est-ce pas que je t'avais demandé de partir? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Chérie, hier, tu disais, tu donnais des éloges. Mais c'est toi qui as fini toutes mes forces, chérie. Allez, je suis là. Tu ne vaux rien. Je vous envie. Je vous envie, mon amour. Chérie. Oh, mon ami. Voisin. Mais voisin, entre nous soit dit, mais coloniaux sonamon na kuna mwasi na yo ya munene, bole kaka pourtant yo zanzoto mike, excusez-moi, bole kaka toujours en harmonie, boza koseka menga, mwasi nanga, quel que soit munene nanga, awuti ko benga nanga libanda. Je sais pas, c'est quoi ton secret? Mon secret n'est pas vraiment un secret. C'est un secret de Polichelek. Contrôle technique. Oh, contrôle technique. Contrôle technique. Oh, bah tiens, on a mis tout kayango. Contrôle technique fait à base de plantes naturelles, moringa, tangawizi et aloe vera. Contrôle technique et bon ici les bananes. Elenga Congo TV, chaîne Moko na kati ya République démocratique du Congo. Bonjour na bino nyonso tout oyo botala rabiso bo mesana kopesa biso confiance na chaîne Moko. Martin Engi double vitesse à fusée. Merci vraiment na maman Anto Aluta Antoinette Ozota Labiso. Merci na Mathia Aluta, Michael Aluta Bozota Labiso partout dans le monde. Merci na Peter Kachama, leader européen acoustique jour. Alors, Lelo Martin Engi double vitesse à fusée, tu es surprise. Tolar Sabino vraiment, tu es linani. Pour l'actualité o tolobate. Mais tant bozo salaka biso toza pe wana pona ko copier ko landaka koloba so to moni mabe to moni mbeba toza na toujours poto sela on pe émission donc boko ndana biso te na katelenge ya Congo TV toye awa toye ko luka nani toyoka ki bogis bopema aloba ki petro na kombo pe ya wera toyoka ki biso tout escro ba makambo bele bimaki na ndenge ya poto alors biso pe na ndenge Kinshasa il faut pe to sala ba recherche to luka pe bato wera to solo na bango li solo ya wera sona bogis bopema toza vraiment awa Elenga Congo TV to solo là vraiment nani wana Papi le Prince oh Martin mais yo ko sur ça na to tala oyo za na voyage na voyage mais déjà né moi na cachinette oyo pe sans coronavirus parce que na banga na voyage Kota na kota. Papi le Prince. Tous ensemble, donc ensemble na Kevin, caméraman à solo au Martin Engi double vitesse à fusée, azotambola nain. Papi le Prince. Na travail là, on se pesera public na nga vitesse. Alors tana babilo mo ba ototinda ngepa péri mosengo bona ken mosengo aux États-Unis. Batina babilo mo ya on a travail ndeni.
voyage de Guinée. Ouais, le cas est très bien. Tozasko awana Elenga Congo TV, ndetwe na ba double vitesse wana. La vitesse c'est ça la passe que biso to ba na nzambe faut appeler ça toujours vitesse. To va na bongo te na CP plein occasion na vraiment na remercier d'abord boss nanga azotala na yo. Andire kapale o Ransonic, les big boss ou Ranson les rois de la forêt, papa na Tsusé, papa na Gladi Motema, maman si de Jiman Pata azotala donc na CP d'abord oza le nécessaire nzamba sali grâce que au Timbo comme Sika au Komi, déjà fait grâce quand même. Donc, bah voyage, il pas problème. Les 5 ans, plaisir à tout. Alors, merci. Papi, le prince Azanae, Babika, Tozaï, bisous na confinement, tout le monde qui n'engue, bah réalité, même Libanda, RDC, même Awana, RDC, n'engue Makambu, Ezalaki, santé na yo, n'engue ni na confinement, Ezalaki, abisso tout, bande ko bougete, Mutumoki, ma 20. Tozaï ensemble, moi, message pour Namboka, Nabisso, nan, République démocratique du Congo. En tout cas, confinement, au Timokile, Koufana, tu connais, monté parce que, na autant sola Nzambe, la bin Nzambe a quoi ça l'angelo guanate. Parce que je sais que malade est malade, il y a muta mokilité, c'est Nzambe. Parce qu'il y avait des makamusus au monde entier, comme un kosala, Nzambe pe, Nzambe. Parce que moi j'ai des preuves, na mon mariage à moi c'est baba en état, ce n'est pas par réunion dans quatre églises. Et alors comme ko ça les lomo beaucoup comme ko bo diriger Nzambe. Na mona mwana mobali basali mobali ke puis na basali puis na opération ba comme c'est na sexe à moi si. Des abablo mo impardonnable. Oh pena ba chukuma ba chukuba ba abom na chaîne. Donc c'est-à-dire quoi? Ezaki lo mo déjà ezaki bien té donc Nzambe peut faire loba. Mais lo c'est grâce à trop parce que ba comprendre la réalité Nzambe. Les lo motunyo surtout apesi Nzambe na position na président. Oh na ministre na ba tout le monde ati mobimba tout le monde tabakashi 5 et tout comme biso tout ça ba médecine tête mettre au monde tabakashi donc c'est Nzambe wala ça batuke kombo Nzambe eye mais confinement bisalenga pena mabe parce que Martin vitesse dans ebisao confinement on a olingote parce que na confinement on est na père de maman botingai Fatouma autotika biso donc à personne ma mère donc Fatouma Nzamba saganga grâce moi nanga liboso na botara na vie na pesaka kombo ya Fatouma donc ya maman donc na banda ko mona maman nanga à partir ya Fatouma ou à voyager donc c'est-à-dire que référence ya maman tika le pana et donc confinement ou et le ngoninga maman donc et ça n'a vraiment pas si mais la vie continue biso de tika na mokili Nzamba pesa Nzambe mutazwaka soeza mutamokili peut-être mutu azu peut-être lamba na yo azu peut-être chin na yo azu peut-être 500 francs na okolo belai mais est-ce que comme Nzambe il est le maître d'état des circonstances azaya aujourd'hui éternellement akusala na ngonga na akolo basiko ya omoni Nzambe tellement toko ko diriger était yem ta diriger biso ya na ka fier la Nzembu ya frère Moboy manze Moboy et ça l'a plaisir à toi qu'on attend na kombo ne pene ki manga trop mais na ninga Nzembu wana te aimela mama te ay manze moko boye alobango pe officiellement alobi bose kangana numbangu mbangu te tango mosusu Yesu akoleka na nzela na ngai likambo oyo ezowumela po Yesu akotango nanu te ngana ko vivre se na bolenga bonzambe soki na kosi te sala keke de lo kwa nefandisanga na kumbaki Nzambe azaka Nzambe amisha bakena en tout cas ateyanga na maloba na mono embeli Nzambe bo eseke ozui penda makambo comprendre que Nzambe penda choc non choc ya mama après tokunda mama lobi loba benga isusu o nazaka na Yesu kolia na esika mo Charlie balaka kufi na kutana makambo o na confinement donc c'est vraiment pitié ata garé kumba ebi ya uli penser ma ebi quand frère na cheveux même le boy ebi ils vraiment choqué ya omoni na saki moi suspense. Alors merci na batutu botel abiso leader européen Peter Kachama na pesio subambo théâtre acoustique jour Kilumbu mais yam na pesio pe bambo théâtre maman Antoine Antoinette toza toujours ensemble Karine Chamba na Katia France Charlotte Ngalula bambo te théâtre na bino nyonso botel abiso partout dans le monde. Alors Papi le Prince, Wenge Musique à Maison Mère, Yahweh Ranson,
lelo tozane awa poto solane na katia Elenge Congo TV ensemble na Martin Engi double vitesse à fusée Papi les Princes lelo zui double vitesse à fusée où tu voyages maman le roi yaki au kanangai double vitesse des fois en tout cas na mito za bana poto bana monde c'est bota Papi les Princes na zongi siko na ki Papi les Princes peut-être ba kantia ngene na sola boy ouais ki mama ouais c'est mama tanga donc de babara qui tient la vie continue na de là il faut apprécier la maçon pas qu'à l'ingratitude condamnable mais quand nous allons combattre par des preuves tangibles ça va saigner mais qui quand châtié ou rassure sera châtié par les inconnus narobi masanga bimi puis ojabi mais la c'est quoi bimi la kanda la musique désiré maman mulumba là-bas nous devons raconter où rassure était la lumière de la musique africaine parce qu'il a porté un coup de projecteur à la musique. Zon pas Papi les Princes na ebisio na minute tous les fanatiques à wenge musique maison ba la biso merci encore une fois na président na biso Fati Beton na ozo sala pour na biso to ngi na ba confiner biso mais na minute déconfiné bandi alors et pas degré tala ndenge bandi tellement to na calendrier ça qu'il faut ma s'attirer pour we rançon na ko supporter sur charge tu na kata ndako to na 277 voyages ba benga biso na Miami baza ou ba benga biso na Paris bazali et puis ba producteur ba ko bunda la poto oteto abana na Bercy otabana na Palais des Sports abana na Stade de France abana na Zénith et comme il va producteur problème quand kuna la poto donc et temer les kagebele mais c'est-à-dire que conflit on a ba wele la kaka toujours pour na nous calendrier eze belé trop yango moni dans bana poto bozala kame na kota na kana bilma pour le moment de to vendre ayo moyebi que village Chetimba ndezana depuis sala na ngoma kamlango abeng sabato abia ntuka depuis batu bando le kalika na mona rabatu mo ba ya kaka beng sabato ba be na Timba village Timba amona rabeng so kese ya kanisa beng so kese bebe te yana sepela na bangote siko toti na confinement problème sérieux mutaro bimate nini te bona boy et puis ba bar nyoso tout ya minene ba nesu ko teka te Zomban, ce qu'on a minute babi que ba déconfiner biso. Ce qu'on poya zonge la genaye ya koteka na gombeli susu et sengani faut bien Seigneur. So bien Seigneur te simba. Seigneur na. Menzamba musique yo be on te wera seso on a l'homme qui contrôle le territoire du Rome comme c'est Werason. De Werason te faut aya pour azongisa et sikane zonga na je. Pour na minute ko chape concert au ben mutu mususu kuna batba comme na sentiment ya rovana babara ya bandako. Pour la minute batimusu ba vana baba bandako batiki na ba makambo te toke baba kana minene parce que pour la minute péché yo ebikande zo kende yanga ba ke we ranson en tout cas ya ko fungola nga nini village nangai dans les 22 au bana maison mère les 22 auto sur la août toi na village Chetimba après anniversaire donc déjà to route anniversaire na yo mbala moko to sais programme kunati pour y aller à 13h mais biso à 20h. Donc 20 yo les 9 les 9 wana ozobeta na opeso programme pa les 9 parce que tout bon fait on zela moko na bato poto ya président go frizola na opeso programme wana donc c'est-à-dire les 22 tous les fanatiques à wenge musique mais ba groupe te soutien à Werason a commencé par les chanceliers de Werason ils a dirigé par Dr Iggy Malongo tamba les originaux Mama Donna Monica Dr Iggy Malongo Martin Engi toujours na bossa na raté pour au salaire nga ba bien na peso bambote muto asala bolam toujours raté Dr Iggy Massa le bilé et le autre mon azak garçon à cause suprême ça le bilé bolam pour la raté donc c'est à beaucoup de mutute mais bolam et pour la raté donc ils a dirigé au nabi que les originaux dirigés par maman biso Donna Monica la patrona babi Coca-Cola de faté toi na ba Fatou Boa Vida toi na ba Simplice Malonga toi na ba pas tous ces mabouaka donc bazar on a vraiment tous les fanatiques à wenge musique même toi toi les fidèles de Werason les intimes de Werason toi na nzoy de Werason toi na FBA donc toi penana baleke belé papi baleke belé ba présent tout ya ba fan club na yeke présent de musique otalanga Rosim Koko zotalanga na yeke bino tout donc otalanga na minute ba que les 22 biso tout aux abongo na village Chetimba doit que savourer bonne musique parce que confinement o nde balobakaka nde baba keke pas les malheurs bon batu biso banga confinement nde za ba 26 biso na to bimate nzoke pas na biso ezaki le roi bonheur na biso poto bimsa formidable ba problème yo yebi toto bimsi formidable dès que to bimso bandi succès linde ne mamo pas élection bandi muta comme constater ma élection après élection pas confirmer bandi muta kotinda. Or la confinement et PC sous chance c'est pas fanatique à Werason ba soit ba yo kasiko disque na ba so kanga 5 chansons comme la 27 ta niveau
Là on a mis une sorte de vendre boubou. So que pas mututu ya maison mais au tourner yem taïb so. Oui machine à voter promotion moins papi les princes to sola. Ba te belé to karabalo ba formidable. Bozuli on tenté. Est-ce que na évité pour Mikolo comme système yaro somba ba vie na YouTube ba artiste belende tozo yoka mais quand même ba likambo ba millions ba 2 millions ba 3 millions ça la paie bien na ba clip na évité ce qui place wana yoko bani ba lobby trop likambo formidable promotion Martin eza ba comédie musique beta mana vite musique est beta mana vite eza ba comédie so yo ça vie so biso formidable tant to biso formidable eza première fois na histoire ya monde na kata Afrique na biso disque memi biso to obeta na royaume est-ce que nous sommes africains obeta na royaume ba ibangu na pas roi biso kena Oman webiti formidable mais ma biso to kena Dubaï après mboke kangam na Dubaï ça le roi biso ki sasa na Brazza donc pays e kangami parce que Dubaï kangama parce que na Oman wana parce que moi na prince azobala balobi te na Afrique ba ko zo ranson pour na disque ni formidable parce que vie oye mutano biso ka sa vie fa ba benga kunat ba bien. Alors merci Papi le Prince Tokota vraiment. Alors Lelo na comme surprise pour na Papi le Prince. On fait ce programme à poto. Donc c'est-à-dire biso net au travail direct na ba fanatique na biso. Oui bien le président Goff Kizo oza président ba fan club tout ya Werason ya monde na minute ka nde biso to na kisasa yé pas au travailler. Parce que azo ki initiative ya robetara ko betaba matchi na ba on a qui a déjà to bandaki déjà na hérité to betina na nani moi na biso koko na biso oyo nani bina filé dans la minute yeba que les 9 dans les 9 oyo déjà yeba déjà que les 9 président Golf Isola déjà azo ba robeta fan club maison mais ba robeta na fan club oya extra musique à Brazzaville ya roga et puis les 16 wana siko fan club maison mère Barbeta bangona fan club oya ya papa mso waze quoi bana matete tout donc baza o bana poto et puis terrain on a assez faut expliquer bango parce que terrain ils a avenir Franc-Monceau ils a 93200 na Saint-Denis. So après yango to bosi ça ba match na bango toujours yo bi rendez-vous ça nini après ko uta kuna ba ya toujours kaka epa ya président Goff Kizola na kati ya restaurant ACK wana est-ce que ça a biffé bo seli si boye est-ce qu'on a biffé na ACK epa ya président Goff Kizola toujours na kati ya Paris. Donc zana se reprend na biso tellement ba jouer bazane makasi topo premier match ya biso to betena ba héritier to gagner bordé ya bi na file to gagner ya roga peut to gagner bango. Et puis, il y a un peu gagné. Pour battre, kuna Martin est venu dire parce que y a comme la deuxième vitesse. La deuxième vitesse, il faut que Eric Eric Mabungu a obéta. Tant mon Eric Mabungu a obéta, que champion le beau a obéta. Tant champion le obéta, ou que trésor on est ma obéta. Trésor on est ma obéta, au moins que Barbie, l'once a obéta. Au moins, maman, il y a mon MP12. Tout du jour à Obeta. Vous avez bah seki. Yemo ige di fuma Obeta. Au moins ba bijou. Bilo na ba Obeta. Au moins ba Peter. Ba Peter kama ba Obeta. Mais si ko na événement après yango, président Goff Kizo la thème za ka mutumo oza un peu vraiment social. Webi ke makamu ya ki président ba fan ka ba wira so ba na musika. Ya kozwa. Mais thème ba okenani abengisi ba sage. Misatu. Au Barouzan, on a événement, passage le roi Bertin Mosolo, oui Bertin Mosolo, so Bertin Mosolo, maman vient d'abord Olivier Moukoulou, tu as passage le roi Freddy Ngoma. Bomba bango tanga bango. Yemo ben Mouka Chamonembola. Papi le Prince donc lelo eza sujet auto sola lelo, na si tolobi ou esengi toloba. Village Temba où ranson Robert les 22 tolobeli ba match Robert à la France na niveau Europe wana tolobeli lobeli na ba joueur yo tangi to le appelle lelo to mercredi oui biso comme ba répétition na biso chaque mercredi jeudi to koma na 14e mairie na liberté l'industriel na mami palace donc net lelo à partir de 12h to zana et puis to za peso na réunion spéciale. Tu as une réunion spéciale, ma casse vraiment donc des gars. Donc les lots vraiment tous les musiciens. Donc on a déjà tout ça on a vraiment donc tout ça là. Alors merci vraiment Papi le Prince tout ça ensemble les lots na Elenia Congo TV balobi bogis bopema na kati Europe
toyebite biso tout au mona pour te Bogis azaki artiste émission azaki et pas Jibin Piana le lope a salpe ba carrière na azana niveau ya libanda en Europe alors problème ezanini Bogis Bopema na Weranson toyoki biso tout nde Bogis Bopema à s'exprimer à lobby ba vidéo et panzani partout biso toyoki ba voir na pour na Weranson ke Weranson amelara bat bambongo ya ba chanson ya ba mabanga lobby trop à critiquer Weranson o biso tout toyebi Weranson leader na Bogis Bopema na lingi vraiment to sola na dossier oyo ikamba Weranson na Bogis Bopema Bogis Bopema robeta masola Weranson te parce que na lo bano batika pour vendre ba mbaleti Bogis abeta na caisse maison merde so comme melambongo par rapport à quoi pour beta aza vérité aza hérité aza habilité zombane aza Serge Mabiala te aza J3 aza musika sikate aza meliate siko yeba omele mbongo par rapport à quoi Yomo yebisanga penake ye a robeta nzemu nini Bogis Bopema akena azara et pas papa emba sala le côté aye pas jibé ni eloko sa na vie na ye moni lelo bato poto botalanga to yeba non ko solo la problème eza na poto eza nini bino bopesa bango mituma kasi po bolandaka bango kosila na bango bayimba comme ça pas batou Bogis c'est un garçon raté totalement si papa bato asa ba prier pour ba kene poto yo ke poto ti le maboko ne so bonga te saka mundi au moins on te za malédiction fafin yo mo te malédiction fafin pour muta on sa prier pour que poto mais yo comme dia aujourd'hui ça sur une poto ngo maboko so bonga oti oh so ni maboko te so ça dia na malédiction fina donc famille de ya ba ke malédiction so net na ndenge nini yo tano pe maboko yo tano ya ngana tay commerce mo na tembo na beti ba fendi tay commerce za na électoral tay commerce au moins maboko nanga et puis na propre moi maboko nanga so na la tegu nga basi balula na makolo na onanga mukona na piscine ko se événement ba benga so basi ba ki 70 na piscine na mba na bango yeba 68 ba olinganga donc c'est boye ba olinganga Bogis ba olinga maboko na esimba ne donc c'est-à-dire ba Bogis baba tumoko asila kala yebi Bogis tema asila kala sko bango yoka te zate yona kenayo moni lelo il faut tous avoir reconnaissant babi reconnaître la valeur de l'autre âme libérée na vie mais c'est toi si la na poto soit moi qui na si là et que moi si ne comme ko finga yi atemi na nzela succès ate à se référer nini na sa émission mo bonata komba we rapport à partir we comme na succès comment na ekosonga na ligne so pour reconnaître que pour ngai na sa le loko oyo pour na finga yi we rapport so li pourquoi ko reconnaître été pour reconnaître mututé des grands lobeli Weranson asi ba tutu balandi eza jalousie au moni bango c'est la jalousie bana maison mère mutako sabinoté boye bitindi ka chakal ya jalousie donc c'est-à-dire de façon ba moni que Weranson le roi d'Afrique azu chainge ngazo produire yé moi jalousie et outi à partir chainge ba bet Weranson a sali label Weranson a ko chainge no que ce n'était na label ya Weranson abano produit ba musicien donc yo za na nini oye biso mona Congo to lela kasi o ba producteur bazate boy na boy mais est-ce que muta bimi andimi à faire démontrer bande connaît abanda ko ça ba jeune talent azo artiste ba bima abanda ko produire bango Weranson andimi ko sala yango chaine ngazayi la première personne à yaki yemoko officiellement tant bandi opération na on apocalypse tant bandi ba répétition na biso intercommunal yemo ayi albiki le roi d'Afrique na zana besoin ngai po fula ngane ofula batunyo nyoso Weranson na yoki chaine ngaza ndeko na bandi on est bendir en kinte bo poto bike chaine nya uti BCBG et pas Jibin Piana chaine zela na bi chaine asali de ba 6 ans de pas loin na keswana chaine asali de ba 6 ans de pas loin asaka sur na BCBG et ça loin za no kesene e beta à MTV chaque jeune babeta et pas bendier oui bit ana wavila na MTV chaque ça longwa kota so tango eko senga nini ce que ça que Weranson et puis à lobby na Weranson ndenge au produit ngai mais na appelle la besoin na yemba na yo ce que tellement ba monique Weranson a respecté ma kambu au chez EBC studio bandi bainga ba ebisa ba peut-être septembre 10 kebimi moni complexe na jalousie quand ba benga nit oh Bogis po Bogis asila kala Bogis ba yebi été
Yeah, na chapeau la tiwana. Wazo kansa finga Weranson. Forme la telengo. Le roi qui simbi wa ya nini ya Zimbabwe. Donc c'est-à-dire ayeba ke yé azana niveau aluka ya Werate. OK na pe poto. Obe ke na poto de bonne fraude. Nini. Point ngali ngoloba. Oti ke lo taloba na yo. Na poto na fraude. Première fois na histoire muto ke ni poto obatama. Na sa maté depuis na vie. Biso mata ba vion ya obatama te. Donc c'est-à-dire yé ti abana mankaka vient biso mo pa mo konzi. Jean Paul, si bando luke bakangai, abatama na ndako vient biso boss bosengi. Abatama akuna. Nande papa shira yo kele mawa. Jean Paul, amaité poto obatama. Kena poto obatama. Biso voyage ba voilà obatama te. Et surtout, to yobi yo pesa wera banzemu. Yobi yo mto sala wera son. Siko yo kota BCBG n'époque o wera son on a jibe bazana guerre. Siko yo bando pesa wera ne chose qui traître. Bando ye pa wera na ndenga ku kuzu. Moi ko sa traître. Papa chéri batabo. C'est que aux ada on traître. Papa chéri lukuta mabete batabongo ba flatter oté. Ce sont des flatteurs. Donc yo na masano wera. Bozai na polémique na bino le elbe bana boy. Siko misa azare no keselo. Comment le que hier banego kenina et pas diversion après ça banzemu mais là bala comme la somme tapesi c'est bon comprendre Bogis azam maman na flatter botala démonstration à quel poto maman comme combattant ya ba combattant na zo senga na bino bo bata mayele ba combattant bo ba to bo défendre pour na biso na kata mboka boko ta mutu nyo tout na copie na bino Bogis azai azote pate pa obana bango yemba akoma kuna kota copie na bino ndeni mutamayele mtefa kota ba combattant ye Bogis akota ndeni po aya nini ayebike na ozana mbongo tini ya tema sala kate koti ko pa bongsa mboka abongsa mo ni eza umoni bango nana mbongo tini ya bande ona kinte na lobia ba bongsa azana mbongo tini data sala kate il faut bando finga déjà po ba kayo bisa batu mbongo na ya Kongo te baluka na mboka po zana mbongo tini ya ndeko note po banda muto onde wera banda skote combattant ko finga mboka ya finga mboka de façon pour batia de na liste ke ya ko ya Congo te papa fati pa boya bi ato fingi mboka bino to boya awa to sala beso to bongisa mboka papa fati lo bien papa fati beton petit betabi o finga o nga boketi na finga ki problème ezate ba kangote o nga na finga ba boyi abia ko kanga mutu te na ba diverser na ye ba ko kanga ne mutu te ya na mboko so yete man yebi na ne lokote ya otinda famille na biso na sa na kosa na finga lo mboka po de mboka changa ba yebaka ande finga mboka kuya ya te papa fati bokuya bokosala mboka oyo omoni na Bogis mission moko ya libabe depuis mokile banda na vie ya libabe telle forme na ngata na kola na éviter son kosi Martin biso to kola parce que ngana zui na bonne éducation na kola na yeba que so mutana libandi a peut-être mutamayedo mutambongo première fois mutalibandi na kata vie ya buzobe comme nani comme yo na nani Bogis libandi et sili valeur batama bandi pardon s'il vous plaît bo batama mbongo bo batama yeli boko cha bakopa babandi musute e ya na kati ya vina bido e bi malo wa eko bebse no kopa libandi po muta libandi faza muta mbongo be faza kutama yeli siko yo wana libandi donc yo Bogis bon pe moza libandi ka busoba oyeno lamuki na tongo tema mwasi na gangelio o tena ke finga wera na bangam na pesa ba nzebu po na so succès to ça peut normal to appelle normal Bogis yo pesa la wera nzebu wapi boza même pas identité moko bino na Weranson a wuti ba azal makam na ye yo makam et puis yo ye wengi akoya o uta pa papa imbat balasa ta ba pole ba football boso balata kuna papa imbat ta la santé ya Bogis ndenge pole comment le roi ba problème qui serait na kata famille alors papi les princes balobi lelo elenge Congo TV et Hindi moto seko pela Martin engi double vitesse affiché so to rotika te so to moni loko actualité to koloba to rotika ndeni o moni loko yo mo yeke Bogis asila ana succès te Weranson na ba succès abimsa na bana lelo bina filo betel sodi ta ba ibrato bana nani bakoko werati donc were pa wera ku mutaratarate so ye ko rater na ye comme na jalousie wana mal placé omoni hein tangu babandaka biso lo bariloko te Bogis alobi koto pe to yambi papi les princes donc eza na sens que biso to tchaka polémique te bango moko bozo mona yango biso to e Martin za ba jalousie biso vanda tout le monde pena ba anniversaire papa chéri tout le monde ferré tout le monde hérité tout le monde ba ibrato et comme ferré piana hérité piana ibraton piana
il boit tant que ça coco ya wera ou pas ya fabrication atikala même pas les même pas il connaît la carte ya BCBG est-ce que wera me connaît le bail qui était mamai problème chez ngende balobi bino boyibi mo la bato boyiba pété à 5 services chez ngenda ça besoin pour ça besoin vina yi boluka te boluka côté na mutu na vie ya mutu eza vie ya mutu ana besoin ba producteur ba 5 papa wera yo lingo ba batindi bogis nde a profiter na marambo wana bogis c'est tente mondial yo yebite za tente mondial liboma mondial azana besoin sila kala de pas que n'importe comment yo kana raté na le kana TV na finga wera so bat ba ka fingi wera bat ba yo ka mo to tani koma bogis mo to yo lukanga pona lo ba koma bogis est-ce bogis yo moko o tanga koma bogis so lo ba koma wera te est-ce yo beta na sommaire émission so beta koma bogis ta forme bogis ko beta solo niveau que si melenga pro Glody Liasuka bozomona makam lemba wana ngana na lemba yo bien ngote magana utole malukolonga lemba mikolo na komna uleri vous comprenez ana lemba ngana lemba ti ayebi nana ba prise nyoso na pa na bango na ndenge komeli ayebi da a se garder ayebi on ezaka promesse na simika mabundi na simna musapasuka mais so azana besoin comme na musapi o ya likolo akoyoka pena makambo to za normal we rabeta lisula bogiste wera robeta jamais wera na tangu na akola mukapenda bo a raisonner te exaucer neni bo damu kuna États-Unis gladi bo damu ki mama na ngai moi si na ngai suivi mampato bo damu ne a raisonner kombo ya bogisimo kombo ba na be comme le wa ba bombi. Merci vraiment Elenga Congo TV, merci na Patient Mukunda de Toronto, donc na Canada kuna Patient Mukunda na Peso Bambo Théâtre. Merci na Peter Kachama leader européen, merci na Acoustique Jour Kilumbu na omona ba voice na kati ya France ndo tinda siko moi si kitoko Acoustique Jour, merci vraiment na ba voice, merci lisusu na Karine Chamba bossa ba vidéo pour anniversaire eza dimanche le 9 août bossa ba vidéo et ça langa bien Martin Engi Molobe Nabino, merci vraiment na bandeko tout, mais merci Fana Canada, merci na Jama Kabunda 520 giga, OP Azana voilà tikara été. Ah ouais so tike baby. Yeza lo ba na honorable Lutumba, faut tanga bango. Voilà mabe wana so fandi na okaka abengo a des fois en tout cas le temps mabete patron yebi na otokufela. Jama Kabunda na otokufela maman za sa mabele yebi. En tout cas ba passer les gars, surtout peut-être sur le 1er août sur na question cimetière na juste sous passe. Ba passionné c'est ba consolation na bino. Merci administrateur Matembumba boss des boss na Katia France, Michael Aluta Mulumba patron na Peso Bambo Théâtre. Merci na maman Anto Aluta Antoinette Bota la biso toujours na Katia Belgique. Alors anniversaire le 9 août soko yembata nzembu esala nga. Joyeux anniversaire. Des fois en tout cas donc nzamba likolo ba prospérité, ba longévité, ba marambo belé pour na kati ya vie ya masana ngai, ba bi double vitesse, ba bi Martin Engi. En tout cas joyeux anniversaire à toi. Nzamba likolo ba ksole belé parce que les 9 biso tozalwana. Na bi ke na into ça on a limité parce que mon limité ça pour placement commercial na revendre na peut-être nazo refroidir. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Martin Engi. Joyeux anniversaire. En tout cas, il me connaît ba malia balinga. Ba malia faut ba imbela. Il faut ba imbela ngako. Bon ça ba vidéo, ba tout botala ranga botinde na WhatsApp, imite 2 minutes. Joyeux anniversaire ce ça ce ya ba malia. Mai bana ai kali imbala impada iskala iyala isala iyala. Donc c'est-à-dire en tout cas tous les fanatiques tout balinga. Oui, François le roi d'Afro papier le prince inspecteur général Kodikako mais bon na bino ba spiritualisation tabogiste za mutu mwa za ratazo lukanga niveau iska yo bima. OK poto batika bakena ba poto ti lelo ata mutabeta pe na poto ngwa zati. Ba onyo tu ba koma mpiku basala ka lwa bana ya mabata nde tuzaki na lakeli bakena obete pa ve na biso nani ijonga bakena ko basangani kuna samedi. Donc c'est-à-dire so pour nos artistes et musiciens poto ngo yango wana beta fallait utu wana lakti bonga za artistes et musiciens beti. So bino boganga ka ko fika ba wera finga jibe finga kofi finga wazeka finga boy mais bokoma déjà bondima boza ba leader bondima bango ba mabe bosala ba kese mais bosala pe o bango basala la binoti bosala ngo teka biloba loba tala bogisi tala libando zo mema onde zo kenao donc c'est-à-dire eza malédiction totale ya vie na ye ndezo mema ya zonga kufe pa wera poza bitinda msuba ko tindo ko zongi musoko ke nzongiti ayeba. En tout cas, dans la poto, ce bon moni bogi sur les ganzela boy ba ke muto mamba olo ba liboma total donc il est liboma mondial et puis tintin mondial.
danga ko salika mo pour azo en actualité vis-à-vis ya nini ya en ya moninga parce que bazo produit nani chaingenge aja ngaki na ngwana parce que tema yongo ya bidon biso biso bata wenge to ebi ma nyoso tout la vie ya ba bilo mo mike ba bébé donc le 22 biso nyoto to kuta na bon na village chez Temba ska pena ma me vanda ka merci ndo c'est point na ala ka ndako ça li bien en tout cas ta vie ya boy c'est bo vie ya boy bo giso boy peut-être yo zanso na simaso na nikuda va nous. Merci. Donc d'abord na signaler ba na poto soko za na besoin o utamikili ozoya ovanda mwanini pour naza na place moko énormément il faut na kotika o toi pena donc toi na résidence Alfredo et pas maman na biso maman Kelly wana zasko mona poids lourd juste okitika na station TP okitika na station TP to mona station TP wana otuni graphic system autant auto graphic system ba wapi résidence Alfredo kuna donc muto uta mikili aussi de obengaki o sololi o pesi makambu oyo vandi calme porte kolonga to na me mukuna to ke ne pena na résidence Alfredo wana na poilu kuna skana kenali ata moi cochon po ngana olia trop ba cochon ba mbembe ba blomo ba bongo na za vitesse te muto ba complexe ba bogis ba kina olia ba frites ngana makamauti ngana bilomo eza ba mama ba blomo eza naturel donc c'est-à-dire so komiana okuta yangande kwa zana o ba benga kuma Désiré Mulumba bazana en tout cas bovandi bosola pena bien à 15 normal ou banovana quant à moi comme la souka na yo pesa sko ba mbote d'abord na grand frère propre na Paris archevêque Bem Lobobo babi opération zéro fait fainéant na remercier fondation Géritansia Fojet na kata mumbele babi les Congolais besoin de vous toi na besoin papa Fatou Baki toi na besoin opérateur économie baza bande ko na biso bako congolais bato balingi mboka bo sadiri na mboka fondation Géritansia babi Fojet na kata mumbele na remercier vie na Jean Souka motema maman na biso Tete Ngombe bambote représentant valeur ba panneau solaire na Congo MDD business fiso ituku na robo santé vient na père JP Lumbala na pesi mote na moi na 00243 ya Wuli Musheni na remercier docteur Guilain les bourgeois nzamba le poso ato comme na 62 couches azongi na première couche na pesi mote na docteur Igmalongi wana mutu na pesi bambote ato docteur Igmalongi Martin Engi double vitesse affiché na zakaka mais il faut tout ça l'émission moko na kolobela marambo wana na pesi voilà na pesi bambote na Darli Mongo le manager brésilien pourquoi pas na docteur Dekana donc on a remercié Peggy Kambale na pesi mbote na Olivier Full Boss na Katangwaka et puis na yiko remercier agence Oyabiso papa faut tous en abilo na biso pas facha bike opérateur économique faut ça na biso mwana mboka linga salika likambo si yango monde bogis bake ba poto po ba tonga na mboka na biso ya kena baluka place que tazaku na vivre ça na pesi agence MMKP ya emoko babi ingénieur Boss Cross tant mon ingénieur Boss Cross mon maman Eric Wena le poteau tant mon Eric Wena le poteau au moni mbala moko yemoko maître Moshi maître Oshi maître Moto et puis on a remercié Végarin Kumbu na kata Belgique il y a Roger Vumbi il y a Olio Pelé la MTT le Japon na kata Diblé vient ngali ki makana ki champion Wadol na robo sanote champion Wadol na bo santé maman na biso yemoko balobi maman na biso yemoko mita Muyumba Samba pourquoi pas na Blash Kwana na ça na remercié et puis na vient nga ouais l'on complexe honorable Timothée Chimanga. Merci na Kevin Oazana Sima et caméra Martin Engi double vitesse affiché Kevin merci na Moussa Kitoko vraiment au Selinga lelo Nzambe apambola oza toujours na mutema merci na peso bambo théâtre merci vraiment na batutu botala biso Karine Chamba balobi mwana popi elonya mwana popi mwana muke jeune fille moko boyo akola kataso ngara mwana muke na kati ya France merci na acoustique jour Kilumbu Myriam na peso pe bambo théâtre merci na batutu botala biso Martin Engi double vitesse affiché na Katelenga Congo TV Moussalande le 9 août anniversaire nanga boyembela ngai botindela nga ba vidéo ba 1 minute 2 minutes na WhatsApp et ko salanga kitoko le 9 août dimanche anniversaire nanga maman Toluta Antoinette Anto wala mère nanga moko do il faut penda na tanga kombone ndenge sengeli maman Bambo Théâtre, Botika Malam, Elenge Congo TV, Tracy Melenga Pro, Glody Diasuka. Merci. Zambe,
nzambe yo ozoluleka bato yayo bakoki kokoma bongo na pomade awa toza ngai mwasi na ngai okuma olingi osomba pomade naturel awa toza en ligne www.awatoza. Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Pour l'adresse, il y a Kosomba Pomade Awatoza, 70 rue Marcadet, 18e arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade Awatoza, une salamina banamboka ba congolais, nabanzete ya mboka Congo. Bokeba na borat. pour la province Sabamole, Nipende Sinapetolo. Sumba gamme ya pomade Awatoza, masse yango na baparti oyo mongi evimba. Sima ya 3 mois, on fait résultat. Allez. La pomade Awatoza, moi ça n'a pas connu là. Qui bokon. La pomade Awatoza. Congo, Glody Diasiga, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, kata.